Balandi, Obolanda Kangana, émission na vérité, 10 000 pèses les populaires number one. Né dans le papa de tous les chroniqueurs. Nabi Marapambate, Soki Nabimi, Seke Likambwezali. Nabandeko Balandi, Obolanda Kangai, Bolandanga toujours na Katia, Bomoko Yamboka, 3W Bomoko Yamboka. Nazawana pour repasser bino message, nyonso Oezole Kanakatia Belgique, Oezole Kanakatia Europe. Nazaliwana étant que papa ba chroniqueur tout. Pour so bolingo kozwa, actualité na bino pena, actualité, Nazana Katia Bomoko Yamboka, Boko comprendre. Nini na yeko memela bino bino mo boyebi ndengele na yaka kama soleza la rara toujours na mouvement toujours na nini babi émission nyonso ezala politique musique na zawana o bozana posa animation na zawana pour na animer ba soirée nyonso na zaliwana ezanga 10 000 pesa les populaires boyebi ndenge na nimaka boyebi pende na salaka tozana bino to travailler ensemble ndenge bozala bo s'abonner encore ebele ba mi nanga tout ya Facebook ba connaissance nanga bo s'abonner ebele na kati ya bomoko ya mboka nde makambu balbi tanga musapina misu oye balobi nanga toujours na système makembele 10 000 pesa bimaka pamba te nde na bisaka bino kaka ba bomindo ki ba tikinganga musapia nzambe tala kali boso jamais talaka sima koko umba balobi koko umba motema mère rodi quoi yo yebi pena masolo na ndenge banda oyebi rabimbandu jamais ba ko bossa na main libre pro boyebi masolo tozana bino bo comprendre message clé na ngape mususu ezali nazo ko yede bande ko na biso ba chroniqueur ba journaliste o to sala ka musala o to zapona ba musicien to zapona bango parce que un chroniqueur faza mutu moko fo azala mutu moko azana parti prité. Ozomona chroniqueur navana na mwa muke chroniqueur aza mutu moko azana mutu moko ya parti prité azana mutu moko ya parti ba musicien moko azala parti pris neti ya parti politique moko non musicien chroniqueur aza mutu moko ya mutu nyonso. Tu vois, aza mutu nyonso toza wana pona ba musicien na biso moni biso tozo travailler musala moko batu bazoye bangote musala ngo lelo talanga naza na poto zomona na poto à travers musala oyo yango na bandeko na biso le mususu boza na Afrique boye bakate bandeko na biso mususu boza a pe na Europe boye bakate musala o fozala égalité na mutu nyonso tozala respect na ba musicien na biso tozala respect na bango makasi parce que ba musicien na biso nde mutu tozala rapona sima na bango pe bazala rapona biso donc on peut sabino exemple moko exemple wana batu bobo sanaka histoire te so boyebi histoire ya Maktabu Moni Maktab na Kofi boye ba histoire na bozongaka Maktab na Kofi ezalaka nini Kofi asalaka eloko moko ba journaliste tout ba sepela na ngote ba tutu ba sepela na ngote ba suspendaka Kofi asalaka pendant 2 mois babiloko ne lekana na télé lekana na internet te tu vois ti Kofi asengaki ba excuse ne pas Maktabu ti makamune tout esilaki pe ba limbisaki yango wana bino ba chroniqueur bofinga ba musicien na biso ezala Kofi Olomide ezala Weranson ezala Fally Ipupa ezala Héritier Watanabe ezala Sele Scram ezala ba musicien na biso tout ya Congo ba betaka musique ya Congo tozala fier et tant que toza ba congolais tozala ba fier na culture na biso congolais na opesa bino ba exemple moko na landaki ndeko moko alobaki o ba combattant nde bazana ba finga ba musicien o poani ba finga ba musicien bango pe ba finga ba musicien ba bêtise na opesa exemple neti ya papa na nga Bokechu a rappelaka bango bolanda ngai azo rappeler bango po mboka ezonga na nzela yango wana finga kaiza kanda azo rappeler mutu azo rappeler na mutu azo finga nika dans le néant comme ça ezandenge mokote ozomona bino bozobosa mutu azo finga pona honneur ya mboka azomona bango bazana capable ya ko passer message pona peuple congolais mais bango bazo finga ozomona azo finga ina kanda azo finga ete pona likamu moko boy non yango na linga kina passer message pour comprendre mutu soka azo finga neti ba combattant nde baza ba finga baza na droit na bango ya ko finga parce que pourquoi bazo bundela mboka bazo mona yo mutu oza capable Weranson Kofi Olomide Fally Ipupa mutu nyos bango baza capable de passer message pour mutu tout alanda siko tant que bino bango bazo passer message wana te yango na ba combattant ba fingaka ozomona yo za différent na combattant bosala tension na combattant na bino batu wana kini ba chroniqueur wana kini na boza na Europe boze loko moko te o vanda no bano finga kaka musicien o vanda no kaka bano finga o finge na tina nini ozo finga pe na ba etime na kati neti yo ozanga famille ozanga mama tu vois
Ozanga famille, ozanga maman, ozana bandeko za pe na famille. Pourquoi boko sala biloko bongo? Culture na biso bo tiango wapi? Bo comparer bino na ba combattanté. Bo comparer bino na ba combattanté. Tu vois, ce que vous comparez yona combattant koto zali na koya ko filmer on anda kuna. Na koya ko filmer on anda kuna yo. Le bato basala ba marche, ba combattant bazo sala marche, bazo bundela mboka, soka fingi mutu kingani. C'est normal azana raison na e. Azo bundela mboka na e. Bongo yo bundela mboka nani? Oyo mutu zotala ngozo bundela mboka nani? Nazo lobela biso ba chroniqueur. Yo zo bundela mboka na lo côté. Siko olobani. Botika biloko mike wana. Botika biloko wana ba passe temps wana toza na temps wana te. Toza na temps chroniqueur zala normal zala mutu ya mutu nyonso. Ba bêtise na internet non. Botika pourquoi kaka nous les Congolais? Eh bandeko na ngai. Pourquoi kaka biso ozui temps mutu avanja azotala yo oyebi yete oyebi kota uti te mazotala yo apesi yo vie na kati ya YouTube na yo. Yo yebite biso lelo yo nga lelo 10 000 pesa naza na poto. Boyebi tina nini na poto. Pourquoi? Faut que zala bien na mutu parce que yebi mutu a kosungo te. Mutu a kosungo yebi ete. Yo bandika ko finga, o banjo finga, be intimité ya ba maman, ya ba papa, ozo finga, ozo yeba. Nous sommes des bantous. Totie éducation na biso wapi. Et tant que biso va chroniquer, pourquoi média baby? Média to yeba kango boyete. Internet eza muto sali no vidéo na Facebook no obando finga ozu ba titre moko ya buzoba otiena nini po bato batala non non nga etanke papa na bino nyonso na telemi na za awa naza na Lola oyeba Lola Belgique nde Lola makambu na bo moko ya mboka numéro 1 na za wana bo comprendre qui est 10 000 pesa bo s'abonner boya pembeni nga bo comprendre message bo comprendre nini na ko passer bino message buzoba na za wana te. Soki buzoba boko mona kanga ipete na osala émission. Ba papa na biso ba combattant bazali ba osala émission na bango boko mona ngai na bango. Ba musicien na biso bako ya pona écriture na biso mata boko mona ngai na bango. O ba soirée moko ezali bazo nime soirée boko mona ngai na bango mais boko tikala ko mona ngai te na buzoba. Ozomona yango wana na yako nonse bino bo moko ya mboka ya mbinga. Et fungoli maboko ba moni musala nanga bandime to signer contrat na biso to bandi musala yangwana na vanda ki na baki muto abombani alekio na mayele na bimaka pamba te tanki bomoko ya mboka yeli boso nanga ba to signer ba contrat na biso to signer ba papier lelo nazali contrat nanga soko esili esengi na renouveler ozomona yangwana na ninga na passer bino message na sengi bino pe na ba ndeko to bolanda kanga bo continuer kolandanga na Facebook nanga bo continuer kolandanga na bomoko ya mboka video nanga partager ni nanga partager na zana bino ensemble pe na ko décevoir binoté toza wana pona ko travailler pona communauté congolais et kende liboso to ye wana te makambu tu ya salité to ko silisango tozana bino boko comprendre na tele maman muke pour ezalaka moi message na donse bino ndenge zakana pesa moi ba dédicace na bandeko bolandaka nga obo sepilaka nanga na yebi côté bozali Edi Louya si visa Schengel Edi Louya si visa Schengel koto zali bo moko ya mboka numéro 1 bo moko ya mboka numéro 1 Edi Louya si visa Schengel na zawana balobi Ami Dambala mama na Moïda Sediki Mushetu kiba prote de monastère Rodi Kipanza ngidi yo moko yebi na système toujours ya makembele na zalaka wana na pesi mbote na bino nyonso bana ya la rivière ser nanga Richi Tote ser nanga Alida Malengele nazali wana 10 000 pesa bana tu ya la rivière nazana bino bana tu ya Liège nazawana babi mama nanga Solange Banza mama nanga Solange Banza Tola na Yesu kwa Mungu anite. Hallelujah. Yesu Nzambe obongo anite. Ujali Nzambe obongo inanga. Ujali Nzambe oyanga ya libela. Tukalelo na yembela yo. Oyanga ya libela tika lelo na yembela
soki nazoyoka yango ezotouche motema na ngai nzembo wana ntango nazoyoka yango nazosepela yango nabengisi bamusicien chrétien tout oyo boza na kati ya Europe oyo boza na kati ya diaspora naza wana mpo na bino numéro ya telefone na ngai ezali wana kote bokobenga nga place tout bozali naza wana nga naza mpo na mutu nyonso musicien chrétien musicien profane tout tozali baéglise tozali bomoko ya mboka bomoko ya mboka toza wana boko comprendre na pesi mbote na mère na ngai balobi mama mère na ngai babi mama tina na kati ya Lille mère na ngai Charoufa Mapelase masa na nga Robert Kitoko balobi Robert Kitoko na kati ya Lille wana boyebi masa na nga ya kati mopote balobi Edi Luyasi balobi de Castro Angolano Papa Gilles Papa Gilles yo moko yebita talaka mwana na yo na osa musala ndenge salaka na pesi mbote mama Lili Bokumako na pesi mbote papa Emmanuel na pesi mbote na famille nyos obolandaka nga obosepela na ngai boyebi bana tu ya Texaco la Cheme toujours balobi Manassé production qui mbeleke c'est l'équipe peleke c'est Top TV boyebi masolo na zawana boko comprendre 10 000 pesa message on a passé et soit moutouté et puis ça peut moutou pas citer ou à CP na message partager message ou à CP na message abonner na site na biso bomoko ya mboka boko comprendre message nini na eko pesa bino na zawana babi slogan kaka ezaka kaka moko babomi ndoki batiki nganga musape nzambe etalaka liboso jamais etalaka sima ngai kaka na zawana ma mère connaît bien préparer plus que votre mère boye bien ou bien bomoko ya mboka 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 bomoko ya mboka